Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Amour na zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss, ya ni ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. A charge à Karine Babimi na kata Gisasa, elingolo bake équipe nationale et profito ezali ba joueur balongwe kasi équipe sous ebimi équipe olympique. Donc ba charge à Karine. Mbote ba papa ba mama bande. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote ba tu balinga ba rando na ba oyo balinga ba rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorée, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabo. Bande konanga équipe nationale to kanisa ki ndenge kufi boye. Kufi libela to ndenge ba joueur balongwe libela kasi nsokande surprise ye to komina équipe olympique. Donc ba charge kali bazali ebele. Donc na yebi presque nyonso te mais na yebi bazali ebele. Na landaki moko oyo alobaki asalaki émission Bobila soki Bobila dawa et puis azosala vraiment ki Bobila koleka ye moko Bobila. Donc elingi koloba azosala ki Bobila oyo penza ya génération ya sika. Alobaki ke baza vraiment ebele oyo nyonso bazokotela Karine, oyo nyonso bazodefendre Karine ya territoire ya Congo, bazali bacharge ya Karine oyo baza na poto nde baza bana membre ya Karine. Alors na bacharge ya Karine na kanisa bino moko boyebi ba oyo nyonso bazodefendre sikoyo l'équipe olympique bazali bacharge ya Karine. Kozala charge ya Karine eza mabe te elobi ye moko Bobila dawa waza kosala ki bobi ya gigabyte illimité. Alobi penza kitoko. Donc soki ozwi charge ya Karine pona ko défendre elakisi mbala moko okomi charge ya Karine. En tout cas eza solo po soki ozwi charge ya motu okoki mpe kokoma na charge na ye. Bon eloka bien nga nazosepela na bacharge yango parce que l'équipe nationale tozalaki na banzela kitoko bagarçon kitoko mpe makambo alaki kitoko. Mais lelo oyo l'équipe olympique oyo en tout cas eza na vraiment na bana oyo bokobenga babebe, eza mpe na bagarçon oyo bokobenga bapeti butu soki bel homme soki bakomboni bokobenga. En tout cas bango nyonso baza komukenga, bango nyonso kitoko ezalazali mwendo to motane. Donc Karine Mokonzi vraiment liboso abanda kokende mpona koluka bato mpona kosala équipe ntango nano ezwi kombo équipe nationale te. Équipe nationale moto asala yango aza lekeleke. Leader ezali Karine Mokonzi. Mais sikoyo Karine Mokonzi avandi na ye mais équipe olympique esalami yango moko automatique. Bongo tala bato l'équipe olympique. L'équipe olympique va charger à Karine, voire même propre et biologique. Comme même qu'on défendre. Azongeli même Moussala ya di journaliste. alakisi même bolingo
oyo asalaka nango na yaya na ye Karine Mokonzi. Bon, Armand Mokonzi leki ya Karine Mokonzi biologique abotami papa moko. Alors soki Armand azo défendre grande sœur ne parce que alingaka ye po aza yaya na ye. Donc Armand Mokonzi alingaka Karine Mokonzi na bolingo ya makila ndenge babotama yaya na leki. Pe bolingo ya mibale akomokoma nango nayebi te soki bandaki ka akomolinga soso Karine Mokonzi vraiment na ndenge ya kimwasi na mobali. Oui, parce que batuni ye na bobila dawa yo eloko nini osepelaka na yaya na yo alobi asepelaka ndenge alobaka mingi na famille soki batuni yo osepelaka na yaya no ya mwasi na nini okoloba ndenge alambaka fufu soki asalaka comme journaliste okoloba ndenge asalaka mosala ne atunaka bachroniqueuse to okoloba ndenge azali gentil ayaka kotala biso. Mais soki olobi asepelaka ndenge alobaka nini omonaka nini ntango monoko eza koningana omonaka ndenge nini ntango azoseka mpo nga namonaka eloko oyo nayebi te soki omonaka mpo nga namonaka sali neti kuwa yango wana Armand Mokonzi petit frère biologique ye akomi na bolingo mibale na bandeko na ye na ndeko na ye. Mais bandeko bokamwa te esalamaka balobaka tout chemin mène à Rome. Mais biso awa na internet ekomi kaka tout chemin mène à Mokonzi. Yango wana oyo équipe oyo ekobima équipe olympique oyo en tout cas 2019 oyo nayebi te soki okomema biso wapi. Surtout nalandi Gloro Langi yalobi ke makambo ya kala ezokipe soso te ezokipe makambo ya sika. Donc soko orenia na 2000 ans bosana sikoyo même kutu oza moto ya 2000 ans combien sikoyo toza na 2019 neti na 2019 ye Gloro Langi aya na ndako ya 600. Donc soki oza na ndako ya $50 donc pamba Gloro Langi alobi lisusu soki yo obala intro yakisa bafoto neti Yvette Kalombo azolakisa soki yo lesa bango na tele réalité na ndako yebayi mpe alesa na ndako na ye wana makambo akala. Lelo 2019 nde foko milakisa foko yeba nani moto likolo. Alors sikoyo bacharge ya Karine na 2019 bazodégager déjà beauté bazodégager bo jeunesse na bango bazodégager biloko nyonso oyo moto soki atali aza kosepela. En tout cas oyo mpenza baza bacharge ya Karine moto nyonso soki aza na bacharge ya bongo akozala eseko voire même soki oza leader ya bamusicien oza na bacharge ya bato ya ndenge wana oyo Karine aza na bango na Congo en tout cas okosepela. Yango wana tozo kovivre sikoyo bacharge ndenge baza kosalela biso bémission mpona kodéfendre ya bango première dame Karine Mokonzi internet. Bacharge baza kosalela biso bagage totala mpe tosepela. En tout cas Gloro Langi moto azoluka ayeba banani oyo nde na 2019 2020 2021 bakovivre baprésent bakodondwa sekodondwa. En tout cas Gloro Langi bongama parce que okosepela okomona oyo bakodondwa pembeni na yo bosana bango kaka na terrain kotiaka kaka na Yvette Kalombo te kotiaka kaka na Fifi Siwa te kotia mpe ka na baJosephat Chako te mais tiaka na bacharge ya Karine voire même camarade na yo Tendresse Libinda ye bazali charge ya Karine. Donc Gloro Langi tia vraiment ka tina Tendresse Libinda oye mpe aza komata sekomata ye moko atuna Tendresse Libinda loba où allons-nous lelo ya comprendre que où allons-nous pour le monde ndenge balobaka tout chemin mène à Rome sikoyo où allons-nous na ye elakisi bisika bakende chez Mokonzi. Donc Karine Mokonzi
touche men a Karine Mokonzi yango wana bulorolangi biloko lingi oyeba banani bazodondo sikoyo makambo akalelo olobeli ba obabalakala na bino biope obala mais na mokula lelo boza ba célibataire. En tout cas bravo maman olobi ya solo boza ba célibataire. Mais soko lingi ba mariage omona esika to ba voyage. En tout cas bwaka miso na ba charge ya Karine kuna nde okovivre biloko lingi sika na mokuse bobongama bokamata position na sokisi awa otikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.